Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Donc là, tous passé une journée ensemble. Comme d'habitude, tous Nzambe merci na pema na bomo ya pesi biso. Là na kotia biloko na frigo na butu, bobi kaso ko lambi, soto lambi pondu mabe na linga kotika biloko na libanda te parce que pondu ezwaka temps pona kolamba et to na kotia yango na frigo. Nazara makasi na sokola banzungu te na pokwa parce que j'ai na sokola ba sani et to na ki okotsa ba pondu na nga na frigo et na ki otika banzungu na nga na libanda comme bozomo na banzungu na nga mibale moko na lambelaki viande et moko na lambelaki pondu. OK, là na tongo na bec na onika onka na tongo parce que banzungu oyo ya S-Meg ezwaka temps mpona konika bakifinuku nango eza ba marque bakifinuku oyo ezalaki ekotisaka basupu na bakati ya bacoin esalaka ke ta soko osokoli kifinuku omonaki basosi ekokangama na bacoin moko bo. Donc il faut omoza na stratégie ya konika yango e eloko na kosala na kotia savon na éponge e nazwi libende na nga wana bozomona elinyoka e na bandi susu konika nazozala sirke gloss na nga ekoma vraiment clean boyebi kaka basosi na biso ya kombo na nini ya tomate ekutaka vraiment na kati ya mabende wana ezala sirke na osokola yango na mai ya moto mpona ebengaki basosi nyonso oyo ekangamaki na mabende wana elongwa. OK, donc voilà, après nakoya kozwa nzete oyo tosalelaka kamundele natiaka en place ya fleur na nga na ya vert bomoni nazwi nzete wana nakobanda sikoyo konika na bazonika na bacoin ya kifinuku na nga comme bozomona parce que na coin bakifinuku wana eza na mwa espace na glace na mabende wana so eloko nasalaka nzete wana moto ekotaka na konika yango na nzete e ekosalaki na bacoin wana etela ekoma ngai propre comme bomoni kifinuku na nga ekomi c'est comme ça que nanikaka yango nalinga kosala yango na pokwa te parce que jana nalembaki mabele et là na bec na osala yango na tongo. Donc voilà, et là nazonika banzungu na nga comme nayebisi bino nzungu na nga ya S-Meg oyo ezaka vraiment facile na konika wana posa konika ona libende na kati te parce que soko goruti yango okomona ke nzungu na yo ekobeba. Donc loko nasalaka na nika yango ka na éponge mais na koto o koto makasi mais na nika yango te ke na libende na nga ya non nasalela yango na libende te po libende soko niki yango même na nzoto ekolongola couleur ya nzungu na yo mais eloko nasalaka nazwaka libende mpona nika na se comme bomoni wana. OK, donc voilà, après wana nakoya kosokola nzungu na ngai très bien comme bomoni nzungu na ngai pe eteli. Donc I'm trying my best ke nabebisa yango te quoi parce que tamaki nasomba yango cher nalinga vraiment elamba pe très bien surtout biloko lokola bamwamba nazi que c'est bamwamba te nakoma vraiment béni mpona yango madeso ezika esute nakoma béni. Donc nasala vraiment effort na garder banzungu na ngai toujours ezala na temps ya bien ezala te ke mbongo nasombaki nabebisa. Donc voilà, et là ezaki finuku nanga on a salelaki pondu comme na lobi na finikilaki yango pondu bobi ke pondu ekotaka vraiment makasi et na kosala encore même chose que na salaki na kifinuku ya liboso po salaki na bacoin ya kifinuku nanga ebimisa bapondu nyonso oyo ekotaki na kati na bamafuta pour ke kifinuku nanga ekoma normal. OK, comme bozomona nazwi encore nzete nanga ya kamundele et na koto bomona nde bapondu ezobima na bacoin wana. Yes, boye vraiment ntango oyo obwakela yango mai ya moto okomona ke kifinuku na yo ezongi clean donc ezongi vraiment bien nettoyé. C'est comme ça que ngai na nettoyer ka bakifinuku na ngai ya S-Meg. Ngai moko na
Ok ma belle, après kobongisa, comme on a nettoyé, banzungu nanga, et na tchaki mbisi nanga ya kokauka na mai, na sengisaki 3 sortes ya mbisi, je pense que na mungusu, ngolo, na mboto moko je pense. Donc voilà, ezalaki moko ya miki bakabelaki nga. Et là na beki na ovandisa yango kaka boye, nalinga otika mbisi ya kokauka kaka boye te ya kokauka namona banyama wana ebimama na ndako. J'aime pas. De eloko nasalaka nazwa toujours mbisi na kokauka na tie na mai e na nettoyer yango kaka bozomona na poni na nongoli ba sende nyonso. Après nde nakoya kotia yango sikoyo na congélateur po ntango nalinga nalamba ezalanga facile. Donc nazalaka vraiment na confiance na mbisi ya kokauka te mpona banyama ke natika yango na chasse namona ekobebisa pe mbisi na yo. Donc nga na préféré nanga comme ça. Voilà natiaki mbisi nanga na mai comme bomoni e nazobongisa yango pour ke nakotisa yango na congélateur mokoki na olamba yango. Donc nasala fumbwa nanga na bimisi yango ekozala facile mbala moko na saleli. elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobi namona bolamu yo osalele libota na ngai nzambe yo Voilà ma belle, wana nazwi mbisi nanga na tiango na chasser comme na lobi comme ça et chasser on ko tiango na congélateur et eloko ko sa bibi keso sokoli mbisi za toujours na mafuta pe na solo na salité et non sala na onika encore ba plateau na ngai musana ma mesila raté au sali o osili so sali o meba musala poto za la ka côté le mo tinda pe nani bana pe ba ki classe osaka yo moko donc soko salité et vandi wana ekokoma ebele awa pardon. Donc voilà on a na plateau ba bol oyo na bongseli poisson na ngai ya kokauka. Après na kesko kozwa mbisi na ngai na kotisi yango na congélateur. Après kosokola ba bol oyo ba plastique oyo na ko ape kosokola pe lavabo mpona ko assurer que lavabo na nga elongwe solo et etinda solo kitoko ekota na ndako ezala te ki mtafongoli porte kazoka solo ya mbisi ya kokauka. Donc nimo boyebi kandi tosalaka ba mama. Yes, Ok ma belle, là na bimisi o ezali viande na ngai nasombaka mikuwa na osala supu na bimisi mikuwa na bomona ki viande eza vraiment eza mingi mikuwa na ba o ezali ba fat donc ba graisse eza mingi te mais mingi mikuwa de lo na kosala na kosokola viande na nga très bien. OK comme dans le bin osala soupe donc on sokola viande na nga très bien nga na ninga mingi kosokola viande na nga pe na mai ya moto e botala nde komi vraiment bien nettoyer viande na nga eza mingi te eza quantité nde na lingi et là na kotia litungulu na nga ya rouge
na tie ndembi et na tie oyo ezali céleri, ok. Donc voilà, après nakoya kozwa mai na tie mai. Donc comme bomona ke soupe na nga tongo sala nga tona sala ka soupe na ninga vraiment ke za la soupe, ok. Eza soupe ki na omela, eza soupe à viande. Bomo ndinga na créer ka soupe na nga ka vraiment kitoko ko sala ngo boye na bana ba liango kolengo na loso. Donc eza vraiment nice. Donc na zungu nanga na matisi yango na réchaud et là na ko cha feuille et na ko bakisa o ezali black pepper, ok. Après na ko bakisa black pepper na ngai na ko pe ko cha pe o ezali muscade. Wana na tie muscade pour na épisa seulement goût na viande pour bébé que soupe na toujours ça ezali na viande na kati. Donc faut vraiment ko cha épice pour que viande na pe ezala na goût. Ok, après wana na ko cha o ezali persil. Donc voilà, to persil na biso ndambu et na ko cha siko o ezali ail. Donc ko cha ail ya fraîche soko linga na problème te nga sera ki ail nanga o ya konika et na ko cha pe o ezali tangawis nanga ya konika. Ko cha pe o ya fraîche za na problème. So pour na o ya konika comme ça eza na pe na problème te. Na ko bakisa bouillon nanga ya vegetable. Donc voilà, après na ko bakisa dembuma na ngai ya cube manger et na ko cha pe o ezali mungwa pour ebimisa vraiment goût ya soupe nanga pour soupe bobi kizaka na mai mungo sala ka vraiment biloko kitoko. Donc voilà, ce que lingi kocha na mungo ta na problème mais comme bomo na tie mungo mukie et na fini kinzungu nanga na kotika nzungu nanga pendant 30 minutes comme ça 20 à 30 minutes ça dépend réchaud na yo bomo ni vraiment ke biloko nanga o na tiaki ba épice nanga na tiaki koti na kati ya viande mais bozo mona kinzungu nanga eza toujours na mai et ate ke mai kiti non et toujours na mai parce que tozo sala o ezali soupe. Donc voilà là na meki mungo nanga na moni ke c'est bon et eloko na ko sala na ko finika nzungu nanga après quelques minutes na ko bakisa siko oyo ezali potato donc pomme de terre. Pomme de terre na kati on a mesure à moyenne comme bomoni et na ko tiango nyonso wana na nzungu. Donc na tie pomme de terre siko parce que pomme de terre a lembara noki. Soko tie pomme de terre mbala moko na viande okomona ke pomme de terre ko lemba viande ko zana makasi, ok. Après na ko bakisa ozali un jumbo ya aroma et na ko tia pe ozali ail susu et na fini ki biloko na ngai, ok. Après quelques temps na ko tala nzungu nanga bomoni ke nzungu nanga ezotoka kitoko et na ko bakisa ozali ba légumes na ngai o bozomona na bakisi et na kotika encore nzungu na ngai et toka. Ma belle, après quelques temps na kota na nzungu na bomoni penza ki mai kiti biloko na to check na nzungu et se mélanger très bien. Ekuwa na ngai pe ekoti vraiment goûti na kati ya mikuwa po ebi ke elenge soupe ezaka mukuwa et eloko na sala ki na check mbuma moko ya pilipili et mbuma na pilipili na panjango parce que za ki makasi te, ok. Soko za na bana oyebi ki koliango na bana kotia pilipili te mais soupe ebonga toujours na mwa pilipili ya mukie, d'accord. Donc voilà bota la soupe na ngande bimi, rien à dire ma belle, vraiment nice et na bata au moins mali les ongi meka même ata mali les ongi te soupe za la ka beso kozo mena mwa moko no za kana posa mwa soupe sala kitoko makasi. Ok ma belle, na somba ki o ezali saki moko na bata otoleki nango o eza Chine na guerre na Amérique. Bobi ki bakuma baki biloko se butana en Chine et na baki ki le ko bote collection online na baki na meka na somba quelques sacs na baki et na meka na moko na meka na moko na monika ki baseke mo lokwa na meka ka on sait jamais et le loke sac ya mo et na somba ki sac ya Hermès na ba chinois pour bobi ki nyonso Hermès ba osala mo kuna na total na prix à 1000 livres mais Hermès ba yo te collection na ba 50 000 na ba 60 000 na ba 100 000 donc bobi ka Hermès des alliés, ok. Et na biki ngai pour somba Hermès il y a 100 000 il faut na combien na banque ba les belles dames laisse tomber ça qui est tout à la saki et comme ça na moni carton y na fongola na ben na tous ces années pas bien comme ça na tient pour mon bien en plus ça qui na oyo et quand on fongoli ezali comme ça de bozomona et quand on fongoli comme ça na moni hedge pe et na saki nango comme bozomona comme ça et na saki nango on a moni hedge na moni pe dessin nango bobi ke au dessin Hermès c'est comme ça bah tu descends bien petit commentaire na c'est là bobi ke o ezali li papa na sombe Hermès c'est ça 100% original là dans la vidéo, ok. Donc voilà comme bozomona dessin nango ndenge moko so na fungoli na kati elamba ya likapa na miso, regardez-moi ça
Couleur, c'est un peu différent. Il y a couleur à tissu, c'est différent. Non, dans ça qui mais oh, ils ont les papas. Je pense qu'il faut ça qui peut causer la couleur. Dessin, ils ont vraiment dingue mon corps. Seriously, touche ça un peu. Est-ce que tu trouves que c'est différent? Yes. Non, les dessins. Moi, je dirais que les dessins, c'est pas la même. Ok. Surtout, t'as les cheval Oyo. Et cheval Oyo, c'est pas la même. Cheval Oyo, il est un peu fat na Kingo Awa. Tandis que cheval Oyo, regarde un peu. Tu vois? Yeah. Même le bonhomme, surtout t'as les qualités. Il y a bonhomme, il est différent que qualité, il y a bonhomme Oyo. Tu vois? Donc, déjà, na Awa, on voit une différence. Mais différence à ma capacité. Sur 10, non, le bac est à 8. Il y a ma capacité. Sur 10, na dessin, pas na 5. Sur 10, na dessin, bah, oh, ils ont 8, ils ont 10, sur 10. Sur 10. Oui. Et là-bas, c'est bon. Je trouve que c'est bon. Yeah. Et là-bas, oh, ils ont ma 4 mouki original. Et oh, ils ont moins pété mouki, mais c'est bon. Et là-bas, c'est bon. Donc, couleur, n'a pas singa. C'est ça, chocolat. Et singa aussi. Singape, c'est différent. Yeah. Mais c'est passable, oui. Mais c'est passable. Ils ont une qualité assez. Oui. Ok, bah, les belles dames. On a son bel Hermès. Pour la bague, il faut la comparer. Hermès, ok. Là, vous avez ce que t'as, il y a quoi? Faut qu'on la casse, faut qu'on la sac, et zali. Donc, et comme il est à vérité, vérité, vérité. Vérité, vérité. Donc, voilà. Ça qui n'a vu ça vient comme ça. Non, la même chose que Hermès. Bah, oh, besoin d'un gros ticket dans un commentaire, na c'est. Eh, ça que Hermès. Besoin d'un gros. Vino bon na Hermès. Donc, on s'en va un jour, ok. Donc, bambalango bien. Bambalé bien ma casse, hein. Oh, ils ont tissu, ils ont papier té. Donc, nous allons quoi tissu, bah, tchéwana. Et, bah, tchélibiso combo Hermès, Paris, made in France. Qualité nango. Qualité. Qualité, non, wow. Mais qualité, c'est pas aussi. Parce que ils ont mat. Ok? Queer oyo, ils ont mat. Bah, on va bien, on va dire qu'ils ont 1 sur 1. N'était incident. Et ça, ils ont le quoi véritable. Véritable copie. Véritable copie. Yeah, c'est ça que bah, ils disent, une véritable copie. Donc, bon, ça doit être le chasser au nyonso. Après, on a zongi la bino. Là, on a zongi la bino, comme l'ambi qui fait dans le va chasser nango. Et ça qui est vraiment difficile. Bah, emballer vraiment très bien. Pour l'emballage, non, bah, on appelle ça 9,5. Bah, emballer vraiment bien. Même dans ces awa. Il y a bah, god na biso, bon, on a bendé na biso, oh, ça qui n'a pas emballage, il fallait qu'il y ait un longo là. Et bah, god, on est vraiment bien. Ce bouteille vraiment qui va tonguer mon kitoko. Bah, tonguer vraiment kitoko. Tout à l'heure, on va tonguer en haut. Au moins, on a singe telemi. Non, bah, on est vraiment bien pour notre tonga. Pour notre tonga, vraiment rien à dire. Et comme dans le lobby qui n'a pas photo Hermès, il y a véritablement tout le monde en déjà parce qu'il y a dans somba ça qui a Hermès original. Mais pour notre cuir nango, rien à dire. Ils ont vraiment cuir à kitoko. Cuir nango même ce qu'on fait na kati. On se casse sur la cuir. Bon, moi, sur la cuir, ça la solo. So, on fait la kati, ça la solo mon boy. Net so, attention sur lui ça qui, ça pas que vous avez cuir. Au moins, ils ont la solo mon boy à cuir. Ça que vous avez vraiment comme ça. Ils ont la solo one à cuir. Et j'aime. Et bah, en même ici, si vous voyez, si vous voyez bien, bah, comme combo nango. Hermès. Oui, je m'en Paris. Donc, bah, Chewana. Tu vas appeler un combo nango ici. Et là, total la psycho dedans. Total la même l'or là, ça là, tu vois que c'est une bonne qualité. Tu vois? C'est pas, il y a biloko à cheap, des choses de moins cher, non. Tu vois vraiment que c'est une bonne qualité. Ouais, bobi qui Hermès on mango comme ça. Nous avons pensé que ça kitoko nango za boy ba fi boyebi déjà, kitoko nango za comme ça, les aka boza te ko fo kango non, to mango comme ça. Et na kati ils appellent un singa, et un singa nango, ça vient comme ça, tu peux là, tu peux mettre au chango dans ma pika, et un singa nango, accessoire nango, et un clé nango, c'est ça, clé nango, bah, commis comboté, et ça, clé de bozo mona, et je pense que ça, non, ça peut, bah, commis comboté, donc, ça, gold comme ça, ce qu'on mocha clé, et au chan, mais non, au changoté, non, ça, la moté, et pena singa non ça là parce que ngali ngami ko sala singa batie combo te malheureusement na ebité bato bozana Hermès original est-ce que singa batie ka combo bozela na fongolango est-ce que singa batie ka combo
Yes, singa te eza na kombo te. Singa eya na kombo te. Non, singa eza na kombo place moko te ke batie kombo nango. Eza ka singa noir, mais c'est pas grave. C'est important de batie. Pour nanga c'est pas grave les belles dames. Donc voilà, comme on a vu que e na ba singa oyo. Et na kati ya saki na biso. Tozali comme ça, na kati nango, je sais pas si ça c'est quoi. Ça vraiment sur la cuir hein. Sur la cuir vraiment. Na mte so ezanini. Bon là ça cuir ba saleli, peut-être voilà ça tissu ba saleli. Oui, je pense. C'est ça. Et na kati nango za na combo, non na kati nango za na combo te ki ya signature, na kati nango za na combo te, ezaka noir comme bozomona ezate ki na combo Hermès, non? Est-ce que ba clé nango o ezana ba combo? Non. Ezana ba combo te, to fungoli. Mais cuir nango, c'est vraiment bon. Libanda nango déjà na combo, mais kati nango comme mon ezaka la cuir normal. Même na kati batongi yango très bien. Batongi yango vraiment bien bébé. Like très très bien. I'll use it. I'll use Mangwanzo or Hermès. I'll use it. Et je peux comparer cuir, na ba ça que nous dans nango, peut-être comme tolbaki ah la rose. To comparer d'abord, OK? Ba original ça que nous nango ya cuir. Oh, I love this bag. Oh my god. Na size nango ngani na bataya ba seka mikie ngani na ba seka minene te boyi la rose c'est comme ça na musique nango na poko na ko mema alaki. Donc voilà, so on a comparé na Gucci. Na Gucci oza original ba belle dame. Na Gucci awa eza na ba combo oyo awa combo zomuna eza na combo Gucci eza na combo Gucci la nzoto nango boyi kiza ya Gucci. Maboko nango awa pesa Gucci. Oh za maboko te mo to muna te ona kati nango. Bo eskize ça kina na ocho sale lango za ba biloko e na kati nango pe awa. Eza Gucci et eza na ba certificat. Eza ba certificat nango so aucun aéroport pour ba kanga ote ba botolo ça ki to futa mandi te. Eza na ba certificat nango mais oyo eza nango te, OK? O eza nango te mais cuir nango ba les belles dames. Non, mon petit commentaire. Différence, c'est ça. T'as pas, c'est vrai que si c'est ma Gucci, ou ça c'est ma plaine. Différence, dans cuir. Ou ça moi, cuir à péter. Ou pas à péter. Ça pas ma cassité. À péter. À péter. Mais au moins, on n'a pas utilisé ça. Yes. Tu vois? Parce que, regarde, ça même pas, les massoussa, tu vois les wrinkles. Yeah. Même pas. Singamoko, ils étaient, qui a dépassé. But the good thing about this bag, so when you see la mesa, Avandi. Ate que yo asa la boyo tengama. Omoni, asa la teke o fo cha eloko moko boye pour supporter te. So when you see la mesa vraiment avandi. Avandi peut tout droit. Avandi peut tout droit. Avandi loko baninga. Avandi. That's the thing I love about it. Parce que ba tili biso ba ma bende oyo, ba accessoire on a c'est la kabe pour protéger cuir. Le quoi ça cuir moko simple non ça c'est ma oya suka, totali na oyo. Là baza presque même tissu, et on a tout comparé na oyo, na Versace. Donc Versace dans mon monde, on est qu'à pleine, original, aza pleine. Aza pleine, Versace na sima, mais au bâti le côté na sima, ndengi les petits azan ndengi na et Versace dans le beau côté, baza na le côté, Versace a on a quoi, on a ma bende o a na le côté, à part seulement moutou. Comme on a ça qui n'a pas Hermès comme ça. Ba chino ba lobi na biso ke li bende o ya katikati on kanisa la mana France nyoso o etikali esa la mana on na Chine donc nyoso bomo na saki comme ça na Hermès ekuta bango 1000 € pour ba sala saki comme ça et Hermès ekoya na na France et batisi li bende oyo na prix à 100 € et etekeli biso na ba combien 60 000 80 000 50 000 pour la sac Hermès. People n'ont pas besoin d'appointment. Quand on a dit, hey, Chine, yo boy na biso ba chinois, on a bien que le côté, on a talent des alliés. Bah, les belles dames, I like it. Bon, moi la rose dans ça qui n'est oh ya Mwanzu, ya Hermès. Some de like, hey la rose ça qui nous a ya Mwanzu, bah tala, oh bah comme Hermès, bah comme avec RR. Est-ce que vous avez RR? Bah comme Hermès boyete, les connaît on t'a parité, boni boye, vous avez mis ça qui n'a Hermès. Boni, hein? Ça va la différence entre O et O. Différence des années. Sérieusement, différence des années. Entre O et O. Différence des années. Au Pérou, tu n'as pas Chine. Attends, si on peut que la boutique avec ça, mais où t'as l'opéra Chine. Ils ont pas la maman, encore. Pas la maman, les gars, t'as aussi.
Mais si on va bisika oh la rose a somisa qui na ye. Comme un message dans la rose collection en tika numéro 1. C'est bien pour ce melo kwa ngwanzu. Moi je l'ai fait kwa ngwanzu na moni kitoko ba beti ba oh bon nani ko so mon originalité na ko sauter. So la son bien comme ça et ça bien on la ta mon donne on ça fier parce que la son bien un peu moins cherté. OK? Et dit on la son bien 10 €, 50 €, 5 €. La son bien un peu moins cherté. On bon mon qualité na ngo ezali kitoko. Oh my god, fait nous en rouge. I love it. Afin on va en rouge. Non, c'est qui est en rouge thé. Trop de sacs de noirs. Regardez, trop de sacs de noirs. Trop de sacs de noirs. Hein? Non, non, mon noir. Mais, si vous avez un jaune, un rouge, il faut pas que ça sac. Oh, mais ah, mais c'est fait vraiment aucun en noir. Noir avec gold comme ça, it's giving. Bisous.